Go plus. No comment.
technique ezalaka na misu te, technique ezalaka na pratique. Nde tootala nde mosala ekende, j'espère que ça va déjà, ça va. Par la grâce de Dieu, nous allons mosala ekende parce que na fin mo mo da ndambo etikali masolo 4 esi tosalaki 6 camions le 11 camions. 11 à 10 heures. C'est ça ma casse. Nzamba lubaka te pona etika bongo. Nzamba lubaka pona accomplir makambo wana mbi mona pena mishaba. Nzamba lubaka pona pasteur, nzamba lubaka mingi pona avenir. Na futur ya vie ya musana. Makambo nzamba lubaka na biso. Dès le début intercession du maga déjà et avec nous la télévision et nous nous rendons qui est en fait c'est comme pour ça sur que arabe qui nous sera au le compost na sous nzamba dans la biso et qui est dans stock to liga sur que nous n'est pas dans on peut tenir nzamba nzamba c'est awa faut au moins 21 jours. Mais déjà c'est comme d'abord 15 à 16 jours pour que l'on a déjà parce que à toi la 3 salles polyvalentes pour avoir et pour des salles de réunion TV radio ça a donc il y a au moins 21 jours pour l'on a bien mais pour tout ngader à pour 15 à 16 jours de bakoba donc on a connu ba mon sincérité na vérité ya papa bon bazopesa ezosala mosala donc $1 naye 1 franc naye résultat nango yango donc bala toujours na courage, bala toujours na posa wana kopesa parce que résultat mosala nzambe oyo bango bazokopesa mbongo akobosa na bango donc bapesa biso papa confiance, bapesa communauté esa confiance, mosala esa confiance. Résultat mosala yango donc bapesaki yango tozokure balcon général ini bakure ezalaka omona kuna nde mosala ekosalema bo nzambe azosalela awa toza na 4e niveau polo 4e niveau évangéliste le salut des âmes tozokoule bento ya suka nde ozomona wana nzambe azosala toza na posa ya mbongo tozomona tosengo eza ya koleka po comprendre émotion na ndeko na biso wana poto na ngenge tozokule beton ya suka dada suka eza biso nde nzambe azopesa biso moke na bandeko baa na Kinshasa, bandeko baa na intérieur ya pays bao baza na poto partout nango monde entier bazotinda bato baotonga église oyo ezaka bamama bikukula wana bamama bafandaka na basango bato ya tomate mwa bato ya biro donc tozalaka na biso na ministre te ndenge ezotongaka wana tozalaka mpe na bato bookanisa tozalaka na bango te me nzambe azosala esengo nini oza nango? Merci pour l'opportunité de faire ça. C'est tellement ébélé par rapport à ce que nous avons fait. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui c'est facile. Grâce à Dieu, grâce à notre révérend pasteur, aujourd'hui nous venons de concrétiser maintenant ce qui était vraiment difficile. Un mot na bana nzambe nyonso eza pe ya monde entier au ba soutenir Kamboul. Vraiment, je suis en train d'inviter tout le monde. C'est le moment église na bango yango eza na kati ya kosila. Donc nazo invité mutu nyonso bisika nyonso azali. Aya kocha loboko na mosala oyo. Nzambe pe akotalisa pe elongi na ye kati na makambo na ye ozosala. Osenga mutu nyonso partout au monde. Sika nyonso mwana oyo nyonso ayebi kasambela mwana ya nzambe ayebi nzambe malamu donc aya nzambe akotalisa pe elongi na ye kati ya mosala atia loboko na mosala oyo
Donc, toutes choses vont bien marcher grâce à ce travail.
plus. No comment.